Ah, Ezuiko. On a déjà. Déjà, beaucoup ta kota. Toi, chouchou, tango yati. Vous partagez les vidéos. Tribunal ayé. En tout cas, bah, moi, t'es belé par le président Robert Madia. Moi, t'es bien. Et puis, bah, moi, t'es belé la batou. Oh, nous, on va partager ma vidéo. Parti au fond de Salam ou Salam Nayo, Chantal Bola, Maman Paradis. Vous avez tout ça en direct. Koutunga la monaki. Fallait que bétango après que tu en direct. Mais bon, tout qui est déjà aboué. Ouais, Pongo Love. Moi, ça n'a pas Paris. Tribunal ayé. Bah, si j'ai et belé. Ouais, Amandine Nabi. Bah, mbote no yangwana. La bosse de pété Leslie Nabi. Bokota. Un quota. En partageant, en quota, en partageant. Et ça m'a solo ma casse à l'élo. Tu as pas battu ceux qui déguerrient au baillet, c'est que Robert m'a dit au quota là, partagé. Voilà, au côté belé, la mon nanikuna koti qui toko, énergie, l'ovili mi beko, petit nangaye, en quota, en partageant. Mère Betty, au côté, au partagé, parce que les soleils à mon néné. Notre monde manque de respect comme on a mboko yo. Ce qui to yete et olongwate. Ata botali ndambu. Ata oya muke boko kota. Mais boko landango suivi. Kongo kime ko chango le sous direct. Donc ti boko lemba. Parce que comme trop c'est trop. Pati bo fondazale wa. Yaza mieux placé à expliquer. Ma kambuni nezo ko lega na mboko yo. Après nga na ko tchara point de presse. Et ça la président Robert m'a dit bien. Parce que mboko yo. Tout le monde faut que basuko pena po boyoka. Bokota pena bokota pena na moni kuna nani Michelin donc chang munganga kapa ba na moni kuna ba fafa nani o fafa nani ndoi wala kitoko bata participer bazo kota et ça la bien. Bokota pena donc n'est-ce pas bien quoi. Sans plus tarder dossier za bouyi. Suisse banda to tiki makambu na bino to moni bo tambula malamu te. Mbutu comme kota yango to yé to zuya ba dossier ba lobité tribunal bozawabi ba bitumbe comme salama ba manquement respect à basi na basi kuna nini ba bango nini kuto afotrap donc et comme belé to linga to beta moi kara to kanza bokoli mais bokoli te to yé parti bo fondo to ke nango na mwamba mba. Et voilà, en trois, bonsoir, on a bien sur place Bozali, bonsoir et pas président Robert Madi, Ozali, président Nabiso, photo de Marae, Atakenda Naem, Assalamu Ramamine. On va m'aller, frère. Atakenda Nae, Donald, mais Assala toujours Maramamine. On va ligner chaud. Émission sur les lots. Longola les nets eza boutouté toi na plateau toi ba star ouais la soka lati bo sepeli voilà so kofi lati bo sepeli yé ko zo ngene mo na ba fali ba kofi donc mama longola les nets ezati na nga ta on net c'est parce que eza parti bo fundo voilà na longola net pour na respect au moni nga parti bo fundo la taka papa yo za star la ta nga na longola boni ouais voilà et simbité. L'émission à l'élo, ils appellent une émission modo qui méchant. Bitumba oyo et l'équipe n'a qu'à gêner. Grâce laquelle. Et puis tout le monde que tu as des sujets à l'élo. Ouais. Des sujets M. Ali, soirée sans maquillage. T'es voilà tout après. Tout après. Soirée sans maquillage et Mbondo Didier, partagez mbalano ko bien partagez. Des sénateurs Didier Mbondo, azapina donc il y a biso amona ba problème té to ya na mabanga. On a fait ça ba mona sona ninga banda. Sujet zo le ganini. Bon partager le coup. Bitumba zo le gana kata Genève. To le loko depuis kala. Na solola na benga bino, to solola de Kamboyo, boyebi. Merci Ken. Mais lelo to monike motoana ezako pelagaka. Voilà. Pourquoi Genève toujours Genève magambo ezala raté. Pardon bolibisanga. Pardon. Tribunal atika magambo. Ce tribunal la lali bino bo profiter na pongi à tribunal pour bo salaka. Ba bêtise. Ba bêtise. Tribunal azongi. Trop c'est trop. Ouais. Ils allaient à faire Sebi Ndombasi. Oh! Tanga, Potobanga Mutumoro T. Oh, Paul Mbiavanga. Check. Ils allaient à faire Sebi Ndombasi.
oyena mutu azali locomotive ya masolo oyo marone mbote no yango wana masa na ngai Sebi Ndombasi mutu azali locomotive ya masolo oyo te me yaya zela nazoya toke mais pourquoi lelo mama ya ex mama ya bana ya Sebi Ndombasi na bana ya Sebi Ndombasi bakomi lelo kofingama est-ce que mama ya bana ya Sebi Ndombasi na bana ya Sebi Ndombasi bafingaki ou bien mama ya bana ya Sebi Ndombasi afingaki soki pe archive wana ezali tokomona yango mvula koko vere masa na ngai Patrick Lefray bino moko bana ya Genève bana Suisse boyebi eta oyo ndeko na biso Sebi Ndombasi akomi na yango Sœur Betty Kiemba partager vidéo la présidente Betty Kiemba femme intégration Antosha Kawabelo na moni yo akoti la présidente Betty Kiemba masolo pesa ya yo Antosha Kawabelo la présidente la Betty Kiemba nazo répéter yaya oza maman il faut tenir la paix ba masolo oyo merci ma chérie Paula ngalelo soki bokofinga biso soki bokoloba na biso boloba o tout bokoloba bakomante na se bafinga tribunal ezali ya po tokata likambo tozongi na kanda méchant te kosilika yo kosilikaka boye te loba na toke yo za juge numéro parce que bozokotisa bainnocente na bainnocent na kati ya masolo yango tokos tozoya masolo ezali ya Sebi Ndombasi asali nini eloko na asali Sebi Ndombasi a déclenché guerre moko boye merci Antosha partagez pe vidéo Sebi Ndombasi a déclenché guerre moko boye nayebi te moi je répondre bolimbisa biso bomoni ke bato mabanga bazobenga mpona mabanga banini partager biso connexion nazali nini kasi ok Patrick image c'est bon ozana yo zala partager des images ba vidéo oyo partager pena donc yango eloko pour ça bien quoi pour message c'est important tellement tu as la connexion mingi te yango masala ngai donc yango na to senga bola na biso partager parce que après awa ego leka tu na Congo qui met en place za ba millions de vues to sola na eloko to sola c'est Sebi Ndombasi eloko oyo ezali ya Sebi Ndombasi eza tenga na comment que Janus comment dire moi soirée les eloko oyo nyonso te ezali ya Sebi Ndombasi Sebi Ndombasi peut-être guerre ezali ya Sebi Ndombasi merci beaucoup na ex mama ya mwana na yo babengi na kombo ya Flore partager ngo pa Sebi ya mona natika na loba pardon mama ya bana Sebi mama ya mwana ya Sebi o babengi na kombo ya Flore asali nini Sebi Ndombasi guerre wana eza ya ye na mama ya mwana na ye séparation ya mama ya mwana ya Sebi Ndombasi a digéré ngo te Sebi Ndombasi a digéré te a koki te a pété ba plomb a komi ko baba n'importe quoi souci boyebi eta ya Sebi Ndombasi ndenge ezali boyebi yango pe ndenge ke mettre bosao partager yoka yango yaya ndenge tozalaka de soso lolo kabana mama mwana yo oyebi ke ndenge yariva pe na mutu nyonso tu ubi kabana papa bana yo ndenge ezalaka pe ke okokoma pe ke okomi na baniveau mo boye okomi badépressive okomi bakiole Sebi Ndombasi ezalaki bien te ntango akabani na mama mwana na ye pas parce que mama mwana na ye ayaki awa na kati ya Suisse ayaki pa asi na regroupement familial lobango bongo na regroupement familial ba autaki Italie tala émission tobetako eza ngo ke tozo para Sebi te to pa Christelle te bia banani te tozo loba pena ki attaque tribunal mais moi ça oya komona ngo mabe o meki ko toucher nga bofondo to manatan tozo ngila parce que to loba vérité Tioyo partager vidéo na moni okoti merci beaucoup Tioyo tozo na vérité tozo loba yango parce que président Robert Madia yango en trois président Robert m'a dit place aux gens Lausanne il faut partager moi ok mais yo lo baka mbala moke ba bêtise pas bêtise Christelle te ba bêtise été non n'est national Christelle ba bêtise été Christelle Kobi azana kati ya ba masulu oyo te akena osani ko luka bango yoka tangu Sebi asala ba vidéo na ye amandini faut bango ke Christelle déjà assis à Carbone nani assis à Carbone déjà na Sebi Ndombasi akiso kolugani libala Sebi Ndombasi na Christelle et la kala babota bana ande konanga bana bakola tribunal babota bana bakoli déjà basida baboya na déjà kala avant que tu Flore aya na masolo no litambo sage sikoyo héritier lisanga
Pardon. Siko, Christelle Kobi. Douglas Mbaye, partagez vidéo. Elle n'a rien à voir. Na makambo etali ya makambo Sebi na ex maman moi na yo actuel au bazar ba hotel aux années Flore. Mais sur au père. Mais tous en bateau. Ya ki neko luka mbanda na epo na nini. Na ki neko luka. Ou bien parce que balobi bakute na maison africaine ya tuni bango boye. Bino pona ni bo tungisa ex na ngai papa ba na ngai. Bayori kutu bongo te kuba bandi kuba kuyango na lobite Christelle alobi ke azalaki na kati ya micro oui na libanda ya micro amoni petite na mso Fanny Poiti libanda atunie Fanny Poiti Fanny na ozo finganga na problème nini Fanny soko zaki muto ebite soko zaki mutamailo fa Christelle Fanny Kembolo ba te Fanny Poiti Fanny Christelle, tellement amoureux de Kaipa ex papa ba na boye. On a expliqué mais ça qui était que comme na niveau ya bitumba abetier abetaki babundi te babunda qui pété. Bon. Christelle, il faut pétion na comment ensemble. Christelle ko bien comment ensemble monena, comment ensemble la boya ba des autres. Pour la limite que soit Fanny babundi na Christelle, Fanny obeta Christelle. Bon, et là tout c'est Christelle. Et là non, Christelle a benga pas tu vas comment on finga Christelle. Christelle a bengi Fanny. Fanny na oka ke neti bodo finga nga na premier nga na ebelo te nga na sebi to kabona déjà kala. Problème ezo le kanini. Fanny akati ngambo aye pas Christelle. Oyo na finga bona ba oyo kanini na pas. Ya ona sani papa babundi. Après ma soeur c'était non Christelle a konti na rayon. Ici na dit bah Fanny Christelle a répondre que Fanny oh lobi nanga pour na bana nanga yeba ki un jour au payer parce que yo pour na bana un jour so nga na bien mabe nzamba zo mona yo pour na bana un jour na bana de Fanny mais to le bato wana Fanny Poiti donc ye te ada na bana tan minute donc azamu seka te na boti parce que na bali museka na bali te museka na bala te voilà non bien voilà na bali benga voilà ozomona donc na miso ape Fanny alandi na rayon ba ekomi ya babitumba banini tout do babunda bakangi bango bakena bango na bureau ya micro na se Fanny na se wana Fanny bani kobenga abengi ex ya Flo abengi yaka ina na le mutu na yo kote yaka Flo pa epe mbango toluka ye papa itambolispe papa ebimike balé Sebi allez moi ça Sebi siko le rôle appelle Sebi azali na problème Sebi aleki na émission au Flore obesi maman moi nanga Christelle c'est boye et ça yango te ya les émissions déjà beta ninyo Afro trap voilà Afro trap Sebi abeti Afro trap Sebi abeti abiki Flore obesi maman ba nanga Christelle balini mais babeta qui était babunda qui Sebi fausse information. Si quoi et pas à Sebi, tous on a toi moko. Tous on a non clair. Et pas à Sebi, il faut pas qu'il. Celui de l'eau Christelle. Pour émission tout ça tous on part à monter. Celui de l'eau Christelle azali innocente na kata makabo 100%. Ouais. Christelle Kobi. Na lo bango bina commencer par Paki Mabanza. Oh. Comment nani Fanny Poiti. Flore nani na boutique. Mais Paki za mobala esa na Nazoya Flore, nazoya na Sebi, Christelle Kobi azali innocente na makam na bino nyonso tout ezoleka. Mwana bato asali eloko mon na kati wana te. Si un problème, Paki, Flore, comment nani, Fanny, si un problème Sebi, bo finga Sebi. Mais Christelle wana en tout cas tu limite to tika comme on a vidéo à Christelle moté que azako finga bino wazamao a kota a partager oh tozolo bezali tribunal paki na sola rolon bien na da frère na yo na grand frère na yo o famille avec Lili bana tati mibino tout boza ba famille nanga bo yo benga ki paki tout na ye na sola plus fona paki te oya sikoyo na sola plus fona paki na sola plus na Christelle na Fanny paki esa na mambo na Fanny na mosi ya nani ya Sebi nani Flore en tout cas bon excusez pour longtemps va comme national bino nyoso tout Christelle na tika comment na te place mon Christelle azako finga ni Paki ni Flore
ni Fanny Poiti ou bien ni Mutumote. Non. Tu dis que Sebi a manqué Mutumote, Sebi a manqué même Velimeya. Côté papa na ye. Ben oui, c'est normal, oui. Il y en a tika na soya. Sebi a manqué même Velimeya. Tika na loba. Feli et Anani Sebi a manqué même Velimeya. A manqué Tantine Mimi. Paki, Kouchatou. On a raison au défendre papa na yo, na maman na yo. On a raison, même la soeur na yo. Là, il y a un coup de chapeau. Même Ngana Kondana Sebi. Jean da Silva. Même Ngana Kondana Sebi. El Kamima. Sebi, on soit El Kamima, yo bika toujours. Donc, Sebi, avec un droit moté qui, au comatina niveau qui, il y a remarqué Serre Lili Meya. Serre Lili, au moins ça veut Limeya. Au marqué Tina veut Lili Meya. Au marqué Tina ban avait Limeya. Par qui, nani, Sebi, non, si, en tout cas, au Kenya, musika ya trop. Alors, on met de la faute rap, hein. Ma fou, ata betinga, ata betinga ma fou, c'est biso bete ma fou, betino c'est bien, a faut trap ma fou. Ya mutation à leki ngapi na leki. Maintenant on va na mitso ki na ozo para munoto to ba vérité. Ozo mona. Mais likamo ya Christelle Kobi a sala ki do monter. Pas qui ou bien Letis Inal pardon nani Fanny Poiti ou bien Soki nani Flore. S'il y avait un problème na Christelle Kobi. Bobé na Christelle Kobi na ninga kusu boso la Fanny, si vraiment c'est vrai, Christelle Kobi a benga ki na ndenge ya bonzambe, muninga mwasi a solo la ki na ndenge ya bien. Fanny, il fallait pas au commatina ba niveau. Il fallait pas. Parce que na ndenge to bi ke pechongo ni Christelle Kobi a koma ko sambela, ayama na nzambe. Ce qui prena a benga ki na ndenge ya bien, ke Fanny tala boy pourquoi bozo finga bana nanga? Pourquoi bozo finga nga? Fanny, il fallait pas au niveau. Ok. Il fallait pas au niveau. Bon condamné Sebi, même ngamo pe na condamna pe Sebi. To condamné Sebi na erreur au tribunal pour nango. Te, tribunal todo ko Sebi. Sebi soki lelo Christelle azo fingama. Soki lelo mama ba na azo finga Christelle Kobi. Et ça pona au Sebi. Pona yo Sebi. Ozo fing sa lelo Christelle. Mais je peux moi ça qui n'a quitté. C'est bien nga va nous péter ma plan bon côté. Tela pe kota nga maboli. Ya na malili oyoyo. Yo ke ne kotika mobali ye moko. Ba biloko wana tena ko zo malili na butu ba sa position de 5h du matin. Moi ça ça dit. Côté à Flore. Ah, na malili l'air oyo. Sebi. On peut faire mon nani. Sebi yo pena il faut luka o sala tout. O senga velili me a pardon. Parce que ça vieille ou abisso. Tu respecterais dans ça beaucoup. C'est bien au déconnant trop pour n'avoir limé. Pour la famille avec limé. Ce qui paki. Ce qui paki. Alors zone là c'est bien parce que on manquait papa n'a respect. Mais à cause de yo, le lot Christelle, maman a banana yo au bukabo on déjà cal avant Flore. Avant le lot fingama pour non c'est bien. Christelle a essayé de monter dans la Katouana. On a terminé le tribunal. C'est c'est school. C'est school. Christelle Kobi a sali et loko mokote na Kataba Makambo. Christelle a commandé moto dans Zambé, a commandé Sambela, femme de prière. Serge et Jonathan, partagez la vidéo. Tout soutenir Makambo à Christelle Kobi, le leur commandé moto dans Zambé. Ok, premier bon, c'est bon. Frère, en tout cas, merci. Il y a moi ça c'est bien. Toujours il y a un nom. Mais tu conclure dans haut. C'est là c'est non. Flore. Tika ko eba ke Sebi azali papa ya banana yo, papa ya mwana na akotika la tindenge mokili ko kufa ka Sebi papa ya bana belé. Zela te. Papa bana belé mais papa ya mwana na ye. Bon il y a c'est Christelle. Et bon on va coller le monde ba papa bana belé. Yo le bela Sebi ya Christelle. Ya le bela yo. Yang wul bela ngale. Ki yo bozo na bana. Et bon ngaku tata banya tinga banya tanga dia depuis kala. Tira do sala. Christ nani Flore. Il faut ba des quiz, partager vidéo ba qui c'est l'amour qui Sebi azali papa ya mwana no akotikala ka papa ya mwana no a vie. Mutan okabla no ezali nzambe. Ah, t'es là. OK. Alors, pour limbisa biso, bato mabanga bazo benga kaka tout le temps Feli Hans. En compta à partager les vidéos. Et là, somme. Tant que vous partez à Zoroloba, Flore Azali, papa ya mama ya bana Sebi. Mama ya mwana Sebi. Sebi Azali, papa ya bana ya. Papa ya mwana Flore. Ya Flore. Mais au bossa ni que Sebi Azali 11 bana. Basi wana nyonso tout. Bozali
papa na bango Sebi siko yo donc zo baka batala Flore kuna pe suko fo batala pe Christelle kuna pe fo batala Mundele kuna pe do ndenge baza bongo fo tia bango net Sebi azali papa ya bana na bino il a droit de minimum de respect moi na maikala to azalaka bien a péter ba plan pour oyo 5e mois si na ye bana mai bandeko na nga bolandanga malili ya héros koza lokola Manhattan te alalaka ye moko oka bapumbulu pene komi malili moye ya kosimba ngo eza te mwasi aza te ngani nalobai na bino nga na koma na ngai donc nazali nabala Yesu mpe mikolo koya na ye oko te fo nazala na mwa ndambu parce que malili eza likolo kuna bavegle ekangami toyebi te bino basuko boza na mibali na bino suko bozwi Sebi botiki ye tala niveau mwana mai soki abeti mwa kopo na butu ekosenga mama aza te asimba boye asimba boye kweti asimba boye oreye akende boye oreye apete baplomb allez-y comprendre yango ekotinda ye afinga bato nyonso bakozala kote momi na ye azoloba bien Flore bato baotambola na bango balingi yo te bazokosa yo ndenge Sebi azokoloba tala niveau ya prière ya motu aza mwana moke te Sebi kala te azokokisa 60 ans sikoyo babiloko bongo alalaka ye moko alamukaka ye moko soki na ndako lobi na ntongo alamuki te bokoyeba ndeni. Bonsoir Doris Vase du Trésor. Vase du Trésor. Donc bolimbisa ngai bocomprendre ke Sebi mbala liboso azala moure mwasa liboso ake teme akrake boye Sebi alingaka basebele tokotanga bango wana to mais asalela bango bafilme mario te sikoyo ya pecho ne ekrake Sebi ça veut dire qu'alufaki ebele dega talaka aboti mwana elongi lokola ye sikoyo ezokambusa ye mwana ye oui wana nde ya suka balinga ya ye mpe na ya Sebi na zolo na kote oyo mwana ngo Bogabel donc ça veut dire alingaki ye tala papa omoni bapoto oko toliaka tomelaka tolalaka soki olala yo moko okosouffrir lokola ngai na pati tukume tukure tokembana ndenge moke te ngai na yo bokotala biso mpe kote wana soki bino mpe boza bino moko basi ke bolalaka bino moko boyebela toedane Sebi conseil na kopesa yo tika masanga benda bote bamomi na Facebook nanga talebele okobaka kaka ta moko bakota ba Hollande wana ba Belgique ba Paris odondwi na yo eza vie mais na Suisse balingi ete basali ba faux trap ye basali ba faux trap nana nga kolinga Sebi akomna moi 6 nani azwi nana yo lobaka si bango aza nani loba wana kaozekia akasi siko Sebi ozolela nini ozwi mwasi ozolela nini yo mpe tika oloba boye nde mosusu mpe azali kaka na mposa Flore aobe Flore alinga azonga na ye otulisi ye susu bana mai ngai ya Morene o masa na ngai Maron Gracia yo nayebi kozolanda ngai yaya oyebi malili ya poto surtout ya Suisse ntango ekangaka na makolo emati bakote oyo eye bakota baplanning oyebi ke ezaka pasi mpona kolala na ntongo ozolamuka oyo na ligablo etielemi otelemisa biloko ligablo ofongola magazin oteka biloko Marone Gracia, Marone Massa Nangadi. Voilà, bien Massa Nangadi. Massa Robert Madia. Asola bien Marone. Voilà. Écoute, elle tolo babueto sur la raki. Ngai na zongi sou. Antosha qui songi songi moreza wanati. Atosha yo. Robert appelle sur la 5 ans. Ya, ziana zoya atosha likamasi. Kuna tozo ngwananu. Na zo sur ko likambuya. Mama ya mwana Sebi, Flore. Flore yo lelo soki lelo Sebi na 1 azako fingama -1 azako finki batimba tozana live soki tozako fingama soki Sebi azako fingama Flore
Bambo te belé pas à force de frappe. Kanisa quand même qui Canada. Canada force de frappe. Flo Sebi azali papa ya mwana na yo o boti na ye ya mwasi ya kitoko azana elongi ya Sebi. Flo kanisa bolamu wa Sebi atana mukolo moko. Jean Carlos Mbunga. Kanisa bolamu wa Sebi même ke na mwana oyo aboti si yo. Oh lelo sana ye. Ya Flo pa ebelo nya kimeli te ayebelo wa kimeli oui to boite. Flo oyebelo wa kimeli parce que babuzo ba ya Sebi. Mais atamba no za suba. Atamba no za boye. Atamba boskize nga suba gato asala babuzoba. Flo yokoboma. Robomba secret te mubalosa ba bêtise ko suba ko sumba ko ganga pamba e ko misoni papa ya mwana moi c'est moka ko kablo ko te papa ya mwana na yo akotika la toujours papa ya mwana na yo likolo kite mata papa ya mwana akotika toujours papa ya mwana na yo ba master ba nani tout te ya yo kama Flo lelo ki amitié na yo na Fanny ekozalaka nango ekosilaka un jour to éviter mais yo na Sebi ezali tina tombe ou c'est bien au Kendi au Kei après qu'il y a Michel et Sili. Mais tant que vous avez envie, et que vous allez toujours. Yeah, yo lungo ba suko na ba ex na yo amitié ça. Na ba ex na nga. Ba ex musu mais na ba mama ya bana na nga. Ezati lelo. Ja yo mona nga na leka na mission na finga mama ya bana nga. Te ko finga te ba lobi te ko finga te. Ko finga te ko finga te quand même. Mais nga lobi na Sebi pas fingi te. Mais te Sebi abonga ki petro. Sebi a bongi trop, mais il fallait pas qu'au côté ça, Christelle Kobi. Nga nazo condamné. Pas qui osa mobali. Osa mas osa leki yanga. O mobali, il faut omitir na place attaque qui moi. Oui, ou réagir. Pas qui allait gina. Hein? Allez gina mbula. Mais pas qui allait gina. Mais bien ça il y a bien qui allait gina. Ada camarade nanga mais ada frère nanga mais leki yanga na âge. Ah voilà. Pas qui aux a raison, il fallait qu'il attaque nani Sebi. Aux a raison tout à fait à 100%. Parce que Sebi a touché qui Velili, a touché Tanti Mimi, aux a raison. Tout à fait. Mais côté Christelle a salé qui vient et l'eau monté. Que ce soit Fanny, que ce soit nani, moi ça Sebi. Christelle a salé qui vient l'eau monté. Bon problème exact. C'est que mbali na bango ezanini, bango tout. Mbali oh biso tozolo baki. Bolongola Biki na fait yango Christelle Kobi na makambo tozo jugé boza na raison nga nazo ko condamner Paki nazo ko condamner Fanny nazo ko condamner Flore combien bazo ba combien d'années ba toucher sur Facebook ceux qui vont toucher Facebook na ba condamner sur to pesa bino sinon connaît ba on a condamné pour un côté à Christelle c'est que boyo raté to linga bino soutenir Paki na condamné parce que Ozako koti sa kombo ya bana ya Christelle Kobi na kati ya masolo asali eloko monte azali ex ya Sebi depuis longtemps ça fait longtemps oyebi yango combien joué et puis Paki na condamné yo ozana 6 mois interdiction ya live ya ba Facebook yo komaka 6 mois avec Circi ou bien Circi avec Circi Paki oza mobali fo yoka ba condamné yo 6 mois avec Circi ngai numéro 2 condamné nga pe na tiki onka nengwana parce que so na kanda na ngalo ba 6 mois mais ferme to pesi yo 6 mois avec Circi Paki yoka to boy fe ochara ba vidéo na kati to boy ba bizali na kati ko koma pe susu te soki ya kofinga Sebi ye moko mais a komate a juste 6 mois oui soki ya kofinga Paki avec Circi boli bizala avec Circi take Sebi ndomba si ye moko donc so ka Christelle wana parce que Christelle azala ko finga ote Christelle azala ko ba mabe moko la carte ya famille na ote Paki ozana si côté tribunal lobi ke Paki tozo ko condamner parce que o fingi bana ya Christelle azala ko finga ote tozo ko mona place Christelle a fingi ote akoma na eko sambela Paki oza frère oyo nga ya kati comme ça na yo Laetitia Karine ba ige bino tout famille on ndako na ba père Alexo ba ma foi 6 mois Paki ozana 6 mois na yo avec spécial punition avec sexy mais yoka tous à la bibatu pour batu ba on a besoin bête ba boloko abaza oui tant on lobby avec Circi parce que ça mbala liboso Paki a ça la bêtise ya moto condamné 6 mois avec Circi oui donc c'est-à-dire ako komara na mais sera baki siko koma likolo parce que to moni yoka Circi longwe to bamboli mbamo moni ba preuve ya Christelle te Christelle a quitté la Facebook a finga Paki
mais Paki avec na Facebook a fini. Oui, mais avec Circi yo lobby. Ouais, voilà. Donc elle a dit que Paki comment mais comment ma bêtise parce que on a Circi. Total là yo. Voilà. Ce gars to Monica ka non 6 mois wana yo respecter bien ozongeli na ko finga. Ozongeli na ko finga. Mais ce gars ko fingi Paki 6 mois ko bonga ma 12 mois donc peut-être nous 6 mois ça ko koma après to leki sur Paki 6 mois 12 mois. D'accord. Voilà venez vous à la ferme. Voilà. Bon, côté ce que Christelle n'a que ko luka bango. Combien vous? Christelle n'a que ko luka bango. Bango ne ko luka Christelle. Christelle Kobi. Yo soki okenaki ko luka. Grâce de Dieu. Paki. Ou bien okenaki ofinga ki Paki ou bien ofinga ki Fanny Poiti ou bien ofinga ki nani côté Christelle on dit que toki ko peut ça succès parce que tout le monde va preuve à Christelle. Avertissement là. Avertissement tout le monde que Christelle a tient à Facebook né ado finga Paki, toi ado finga Flo ou bien ado finga Fanny Poiti. Tout le monde est le remonté. D'accord. A rejoindre ni il est remonté pour la Christelle avertissement. Avertissement toi avertir. Aluka bango soudé. Aluka pe bango pe soudé. OK. Christelle ko bisoko moni Fanny, au moni les cahiers. Moi, si il y a pas il y a Sebine Domasi, Flore, les cahiers, même pas bonjour. Parce que, Paki avertissement. Ko pesa ka bango mbote te aux avertissement. Voilà. Christian comme ça, tu dis yo mutu, au banda ko pesa ki bango mbote. Au loi qui n'a ekoya. Voilà, de roya. Double peine. Double peine. Bon, côté Sugoyo, il y a moi ça Sebi, tu rien Sima. Fanny Poiti. Fanny Poiti yo, tolobi na yo parce que. Même quand tu touches même à Rome. Fanny Poiti yo tolobi non parce que poni ke muninga non abenga ki yo bo solo la na ye mais yo o lection la nenga bitumba Fanny Poiti yo ozana 9 mois ori ko leka soute na kati ya Facebook olo baba buzoba concernant Christelle Kobi. OK, donc ne de comprendre Fanny Poiti ozana 9 mois ferme. 9 mois. Donc avec Batu bo landa biso. Ceux bo zoyo kama mto sala ka tolo bate c'est que to tika tribunal oyo. Tu le dis bien, tu es condamné avec force et avec le Saint-Esprit qui est devant nous et derrière nous. Tu as dit que bataille qui a boutu yaka. Bon, mon ami Mikolo, nous surtout, tu as les gâtés, tu as dit que maman n'a bataille qui a bandoki. Ceux qui ont dit que Nzambete, Nelero, Mitu Nabiso, Nase, mais tu as relevé l'amour. Fanny Poiti, aux ana 9 mois. 9 mois. Ferme. Parce que pour nous, tu as dit que la vidéo est migro. Migo a dit que a repéré sur la vidéo non que Fanny Poiti yone muto bandi pour agresser. Oui, yom to bandi muninga lui qui a pesa ki okambota tunyo na musika. Fanny boni bodo finga na problème ni. Mata. Fanny yo katisi na sima o bandi ko sana la vidéo ke obeta ki o botela ki ba plan. Voilà ça ki papa. Fanny Poiti ozali na 9 mois. 9 mois Fanny na okoma Fanny Poiti 9 mois ferme. Ferme, voilà. Ferme. Donc, Fanny Poiti. Fanny Poiti. Toke sous na Fanny Poiti. Donc, Fanny Poiti. Parce que les gens allaient ngai mutu naza okata makambo nyonso tout. Ouais. Ouais, juge numéro 1. Ngana du place à juge numéro 1. Fanny Poiti 9 mois. À du place ferme. OK. Fanny Poiti, on a 9 mois ferme. Bon comme cela est maloba. Ce qui te moniera sali action na vidéo, bana mai boye bake, azana éducation mongo, alors même na parents na été. Alors, tous les gars, si vous toquez ce qu'on a, Yemoko la reine de Rando, petit wana oyo Kimi Sebi, comme on a dit nani. Yo petit wana oyo Kimi Sebi, yo Flore, lelo Sebi azako fingama, Sebi a bebi lisusu mutu makasi likolo na yo Flore. Parce que Sebi a beba kana penate, mais Sebi sko ko beba pena mutu akomi komelo akisi pona yo kamuke ujana Flore. Flore Ozana 3 ans. Ah, té. Wana nga na télé meliango. Flore a 3 ans. 3 ans c'est belé. Bande wana ngai. Bino mboloba. Flore a combien? Azana 3 ans. Balo banano. Combien Flore a combien? Bo pesa. Flore a combien? Noeli Luzolo. Flore a combien? Manette, il pona tela bino bien. S'il vous plaît, ceux qui besoin na biso pena bien. Bo pesa ba note na bino. Flore a combien? Noeli Luzolo. Yo Mobiki. Noeli Luzolo. Sandra Love, au pesa ba Flore a combien? C'est bon pesa de partir le 3 ans. Ngasoué ozana na osandeni. Na osandeni 3 ans. Robert Madi à présent Robert Madi a combien la biso soki ke ya ndengeni? Combien au lobby? 1 an. Alors, Douglas Mbaya pesi 1 an.
Bokende boloba comme ça tu retard moi 4 mois surtout il va se combien les sous. On a payé 3 ans. Il y a payé. Mais bino bo pesa bino boloba. Bino bolan boloba. Combien? Toke s'il vous plaît, t'as un kendi. Toi pas dossier belé. Toi pas sous pas dossier monsieur bien pour ta danger. Toke combien? Bon, na moni bolobité. C'est là, c'est là va monter ba comment monsieur va arrêter à comment. Monsieur va arrêter, l'état comment et où mais là. Combien? Douglas Moussoussou, Toke combien? Douglas Mbayo 50, j'ai appelé 5 ans. J'ai appelé 5 ans pour la famille et pour la Mai a fait combien? A fait une année. Voilà. Combien? Toke mon bango pardon bande ngai s'il vous plaît. Toi mala kanda parce que na Monique bozolo baté en tout cas na yoki siko na Monique tozwa une année ya Mbayo. Voilà. Donc Mbayo a fait une année na ye Flore ozana une année yeba yango ki. Ya mosani ba feti te ko binate. Ako keni ba feti na ye. Abinate. Ako bina na ye. Te to boite mais atanga nde afinga te. Asala na nyoto. Il y a pas finga raté normalement. Te tu ne pas do finga te yoka te. Guerre oyo soki fani lelo akomi lelo ko finga Sebi ou bien akomi lelo ko bundisa Christelle pona Flore. Flore lelo so akomi ko lelo ki bébé ke Sebi lelo akomi ko ba n'importe quoi ko finga ba velimé ya parce que Sebi Jimmy Bambote yangwana to comme la tamu sur la condamnation boliki condamnation. Il faut pas que Sebi no mas adali pire adali voisin avec limé na Karouge. Adali pire petit avec limé ya. Sebi no mas alien na ndako avec limé ya, alien semul o tanti. C'est un problème ité. Tika na zoya. Alien semul o tanti mimi alambela yi. Asumba na wese. YouTube. Soki lelo Sebi no mas lelo paki adali pire petit na yi. Soki lelo Sebi no mas akomi na guerre na famille. Mabanza. Famille avait limé, et ça à cause de Flore. Ok. Flore a joué combien? Une année. Une année. Flore, il y a lobby une année. Ngai na lobby boy. Aujourd'hui une année. Kobinate. Kosumbate. Ah. Fetite. Sokola banatongo tim kolokotika na yo. Kokoma pesu na Facebook ite. Lia pena bien benda santé benda be beauté. Ah yo kimi Sebi. L'aime sous mon douze roya et ça la qui non au bali na yopi. Donc condamnation nyo sur yangwana. Benda beauté ba jovaya o ba roya. Yangwana condamnation na yo. To ligi comme mon na yo na li puta te na hiver. Côté on a kotosa. Li puta na hiver te. Donc mais là whisky me golangwa te. Voilà. Qui pe na mwana somba ba kushi ki tok. Donc condamnation no yangwana sala nyoso oyo lingi yangwana condamnation na yo. Alors tu regardes ce qu'on pas ya Sebi yemo Sebi sugala likambo ko bina ke base o bina ke place ma kambu pene bandi Chore Simbi babi film na film kala mingi te rendez-vous todo c'est là yo ka donc to kena no ngolanga s'il vous plaît betana au Sebi combien Sebi Ndombasi yonde mutu pena li promoteur ya masolo yo pena Sebi Ndombasi yo pena en tout cas masana nga il faut pena zonga nanu na hôpital ya est-ce que ba médecin ba pesa kiyo nzela obima ou bien okima kinde ko kima Sebi Ndombasi tala niveau bana ba komi ko fingama tala niveau ba papa ya bana misusu ba komi ko bima parce que na buzo ba yo moko pakia sagana ina yei wana za toto kendika to lwa tala niveau lelo ex mama ya bana no bo kabona déjà avant kutu azui lumbe na micro mama ya mwana na Flore aya mais azui lumbe na micro pona nini ke pona yo Sebi Ndombasi menace de frappe yango Christelle Kobi asalaka mabe po abotaka na yo azaka ye moko te abotaka na ye azaka ye moko te azui combien Sebi Ndombasi yo za na 5 ans ah ti ba faut trapper aussi là il y a yo bi ke ngana zo ba vidéo na bomba ngo pour un jour de Sebi Ndombasi tolobi na yo à vie binal et pas passer à vie si voilà moi tout classe mbayi to peut pas 5 ans mais ba peso tout à vie à vie te parce que Sebi Ndombasi ba makambo nyo tozo leka yonde muto za ko créer yango soki lelo Christelle Kobi akomi ko fingama akomi loko zo lumbe na ba micro pona yo Christelle Kobi asali nini innocente qu'elle est asali loko te moi batako mamengi mabutukini akoma ko sambela na butukidi Christelle Kobi akoma ko sambela akoma ko tia biso nganta malamu c'est bien à vie
Sebi Ndombasi. Flore a claqué sur Mouto, baby sur Bongo, Mouto baby. Yamosko Sebi, Christelle, combien paye ma peine? Serge et Mbappé si 2 ans. 2 jours. Et 2 jours, voilà garde à vite. Ndombasi. 2 jours, mon frère. Ah non, c'est bien. Bob, il est là, comme il faut payer les lots. Gino, 2 jours, t'es quand même. Ah, changer nan. Zanan, Gino, t'es l'autre selon vrai. Comme il y a un pessim sur mon pété. Pendant un an, on a besoin de pessim sur Christelle. Rien, mais toi, on n'est que vérité. Sylvia, il y a comme la temps où il y a ça va. Sylvia, bonsoir. Condamnation. De Sofia. Voilà. C'est bien Ndombasi, il faut voir dans la banque. So ça la faux trappe, biso to la nous na tribunal. Voilà. Donc non comme oui. C'est bien Ndombasi on y a faux trappe to na tribunal. To on y a yo. Vanano kimia parce que c'est Christelle Kobi a fait pour na yo. Vous avez raison. Pour ceux qui va vendre kimia, te fa vendre. Soit vendre kimia et au sala qui madame Ekufa. On a raison. Pour ceux là c'est bien Ndombasi vendre kimia. Fani pas ta roloba souté. Sur le vendre kimia, pas qui roloba souté. Sur le vanikimia, maman et moi n'en paye voilà. C'est bifo que nous hôpital pour n'abattre des autres. Hôpital mais hôpital. Bande konanga toujours bango bien. Auto c'est logo pour na ko sekate. Toujours parti pris à mutumo côté. Ouais. Makamone se bandi bande konanga boy ba. Avant to ya to conseil pas on a dit. C'est Ndombasi. Sebi Ndombasi muto a créé azali racine principale de makam o yo muta créé ba désordre o lelo ki Romain Mukadi mutalinga to bongsa makambo soki pété o suko ya bongsa zate conseil Romain Mukadi ba mbote a trop papa lopa on passe yo pesa chemin men à Rome o ba ke bo fondo manatan bo kende boy do ba conseil na Romain Mukadi bo pelisi bo bomi awa suko to bomi bango ba pelisi to ça na onde Sebi Ndombasi tika ba faux trap na donc a dû combien Ozana 5 ans, mais na moni bana membre ba Sebi Ndombasi azana à partir de lelo oyo nyonso to ko mikosa sur tribunal ebo dans ça live mo bo message mo boy pour na Christelle Kobi pour na Flore pour na Paki Mabanza pour na Fanny Poiti biso to s'en charger na to ko répondre Sebi Ndombasi balobi ozana 5 ans siko 5 ans on va ça ni soka ça asa ba live na ndingi na moko akumisa ndaku na ye akumisa bana na ye aloba na ye bani problème ezate mais soki à l'équipe on ya yo tanga kapo na tanga Doris Vaz d'honneur à lobby c'est bon donc il y a pas de souci bonsoir voilà mais yaya OK voilà. Bonsoir juge 1 juge 2 soki o leki na yo pona ko sala tribunal émission na yo moko a faux trap na yo moko sala na yo kumisa mwaso komine ya sika mais soki o leki ke pona ko finga Paki Mabanza na famille na ye o leki pona ko finga Fanny Poiti o leki pona ko finga Flore grand-père mère bambote belé na Paula to ko landela yo soki pe bino Flore Paki Mabanza Fanny Poiti boleki na émission pona ko take Christelle Kobi bango bazo déclarer que c'est bien juste 5 ans belé papa kitanda mbuko yo jijango kanda lelo bo makamni méchant ezala bongo et ko zala ka bongo ba ko sala recours ko sala recours après vidéo oyo bo commenter sur na c bon ça va recours c'est trop parce que on sait jamais to zo nga ke to ba ke Fanny nani comme nani Flore yeba ke Sebi azali papa ya mwana oyo botaki na mwana kokota pe na loyenge te petit OK to suis ici makambo ya Sebi na silisa etikali pe batumsu baswanaka awawa obosani batumsu baswanaka awa ba boum boum baswanaka nani petit na biso nani Doris aswanaka na HB wana match c'est là dans ton terrain faut to lobela ngo maman Micheline bayoka na ba Lidi bayoka ni kote est-ce que bayoka no mona maman Micheline ayoka ni eza dossier à lobby ayoka ni na Lidi bon toke kota Sebi eza dossier à lobby wala to beton na expliquer kala ne ozala parce que bango bakanza to tiki te boum boum oswanaki na Fanny Kembo HB Baku oswanaki na Doris Vase de trésor Lidi Ndoyi okendaki na ndako mutu ba dossier wana sezali donc tokoya malembe toko expliquer bino boza pe na ba condamnation na bino o pe ke ba fête na bino ya Genève ya Suisse o bo sala na kata Suisse bozo kosa na ba cadre ke ba orphelin na ba veuve tozomona ba preuve wana
te. Ma SOS pe. Yo pe bapesa ko babiloko. Mama SOS. Olobaka te. Mama SOS. Tokanzaka yo moko ndo sala kana. Bapesa ka yo babiloko to ki yango epa ba femme ba mama muziki babike bapesa ka yo ba do ba mbongo. Soki bapesa ka ba do ba mbongo. Komela biso batongo bapesa ka yo poto ki pe. Tu déjà information. Oui. Biso kanzaka yo moko nzoko za na soutien munene. O to sala ki feti to sala pona ba fena ba vevi. Eloko ezaki. Tozoya. Donc toi na kaki dossier. Bravo na ba femme soudée. Ba femme soudée to moni ba preuve na bino nyonso tout ndenge bosungaki mukolo ke écoutez, Monseigneur a remplacé Monseigneur Mosengo. Azalaki wana ba femme soudée to moni ba don na bino bosalaki. Donc ba moziki nyonso tu ya Suisse. Soki boza kolia ba mbongo pona ba orphelin, pona ba veuve. Nzambe akolakela ba famille na bino mabe. Na minute on a olo ba 2019. Manata na komi deuxième na komi premier juge na ba pa na bino. Ngai tali ngai te. OK. Ngai parti bo fondo na komi premier juge. Ye deuxième juge. Voilà. Ezala ko nga fachi. Nga na salaki malamu te ya fachi. Ngai ministre. Yo ministre. Nga shada. Na komi na nga fati. Nga shada. Premier président. On parle la vérité. Ok. Bon, merci beaucoup. Nzamba pambola bino na moni. Ya zana bolia kaka ba mbongo bana oba to sala ba pona ba felina pona ba veve. Comme ça même mission te. Eza dossier to goya. Bolia ka tozo ela bino. Cameraman na osnele biso kuna. Tozo mona preuve na bino te. Cameraman na osnele biso kuna na siba. Oye la bino. Comment na suka. Méchant. Eza dossier. Tout dossier moi comme mon trop. Oui, mais exactement. Parce que ça va où non ça fait mo pour to soutenir bana ba veve. Ba veve wana na bana wana ba felana. Bozo ko ça pour na sima na bango. Bon ko enrichir na sima bana wana. Hein? Est-ce que bana na ba linga ke ba parents ba le ba kende pour le OK beaucoup ko vivre na sima bango ou bien ba veve wana ba nimage ba tika ba veve pour le ko enrichir na sima bango. OK. Moto nzambe biso nga 2019 na hôtel no tout. OK. D'accord. Na longol kaka apa kolongola te. Medote olie ki kuna olie. Te ya ton école. Nakin a soutenaka. A soutenaka emedozola a soutenaka. Mais miso nga emedozola na on di maina nuti. Ya na mona be école. Bino siko ke ba muziko na tu ya Suisse. Nga bi ka fa pa ba femme soudée na mona ba preuve na mona dans la vidéo nga na rotan na ce live na on la vidéo ba femme soudée. Et pas nous comme statut. Ba statut ya ba soirée ya ba musique. Ba femme soudée ba lakisi. Ba lakisi ba ni na bango pina ke ba règlement d'ordre na bango. Ba musique nyeso tu asus bozana elo côté bozana ba statut te. Bozana reconnu te. Ba beta ngo noir. Bo beta ngo noir. OK, problème a dit. Siko toza la boye. Bolé ala sima ba orphelin. Ko siligate. Ondima lelo ke ba papa bana kufa na ba kisasa. Yo na mondo na mboko. Yo na moni pouvoir ya premier juge. Batu ba okima yo. Na wala sema ke siko be bofona za manga mabata maka. Na ba bimisa bino la vérité. Siko po ni 2019. Te mecha 2019. Bolé ala sima ba orphelin. Bino nga ke lelo ba papa na ba mama ba kufa. Bo donna ba soirée na sima na bango. Oso on me ko tia soirée na ke pona ba orphelin. Mutu moko ta roya. Yo kani. Bozwa botie ba ofena na tombo so ba miliki bo donna ona tima bana no ba parler boni boyeko na ba sac ya Gucci na ba sac bo donna ya ba Louis Vuitton no mo te bo donna tima ba ofena ba veve. OK, c'est bon. Tika na ba mama ba respecter. Actuellement nous tombons na kin. D'accord. Antocha Kawabelo ba mbote belé ya wana. So makambo te fo tika ngo. Serge Etambe ba mbote belé ya wana na moni pe masa na nga Douglas Mbaifati ba mbote belé ya wana Paula la grande dame na Belgique ba mbote ne pene belé ya wana na moni en tout cas Chantal Ibola Maman Paradis Esther Angelos Chimène Chique Rebelle Doris vase d'honneur vase de trésor Bambo te venait belé ngwana Kameni Nisiamu Soki bolingi biso Calibre 12 Toya Koya Kansusu Boko mela biso na se juge numéro 1 juge numéro 2 Toza content na retour na bino Wana to koya Mais toyebi ke ndenge tozo pupula boy Boko lingo komate Mais to koya kaka Parce que Robert m'a dit sponsoring ya numéro 0 donc dégâts na kati sans oublier na conseiller na biso Romain Moukadi na bossa ni pété Julia de Luxembourg to bossa pété que ya Romain Moukadi garde-robe mbale ya Safi. OK lelo émission oyo
boko juango rediffusion lobby na 22h na Congo Kimia TV ya Facebook. Boko te belé parce que relega kuna tange lega webi combien de 1000 vies. Tolobi na bino ngamne bolandi. En tout cas, elle kami mayo zolanda bozana kati ya émission tolobi na mnoka ke ba mama SOS bo pesa biso liste ya bato yo ba soutenir bino na kati ya Suisse. On va participer. Balobela bino ke babi ke babi si biso ke parti manaten to pesa pe ba dona biso pa ba mama basala ka bango moko te ba mama on peut croire biso ke bosala ka bino moko non ça va pas fallait dire ko binisa na poisa il faut que ça pe na vérité tant que lera mbongo na kata susi bo ba vérité ke musique intel e pesa ki biso 10 francs botika ko bomba ba mama SOS botika ko bomba biso bo ba vérité. Bon, l'air appelle un bon, on a ma musique en Suisse. Ok, premier juge numéro 2. Mais là, non, moi. Dans la méchant, qui est un homme, mais la maïne. Parce que maman SOS, ma cause fait bisoké, maman ça la masolo, bah, moko. Té, ma lèvre, va cause quitter. Ah, mais oui. Pas beau, ça n'a pas à part la tête, comment la je si tombe dans un don. Bien, petit biso Jennifer King a payé un don pour la maman SOS. Alors, il y a la musique, mais va payer un bon pour la maman SOS. Ok. Mais maman SOS, bah, l'oué, le remou répété. D'accord. Ah, mais non. Maman SOS, parce que Bolanda biso. Ni nabino émission nabina mobimba ezokoya pour ça. Donc net lobaki bien babundaki baswanaki bakendilaki bato na bandako pona ko beta bango nyonso wana tozana semaine mobimba ya émission. Donc semaine mobimba ya émission liste ezali plein na nenga muketi. Donc sans plus tarder tozana Saint-Valentin le 16 ya mama Bena boye belé ko soutenir. Car on est beau à la Rwanda, hier on a associé Saint-Valentin. En plus, 2 ans plus tard, nous avons une soirée Liputa le 9 mars. Le 9 mars, soirée Liputa. Marguerite le balabino to tumbabino boya gobina. Mais bateau va condamné, celui baoya, nzama pa molabino kaka, bino boyeba. Donc le 9 mars soirée ngoyo. Autre loba quitté. Et comment ça peut être appel hein? Appel, la présidente Fulgence. Fulgence. Appel, la biso. Et comme il a, moi si. Il y a moi si. Président. Ouais, l'ongoli penanani. Alongoli nani. Idée Mbondo. Simon Bidi. Ah, Simon Bidi. Abengana te mais moto ka Didé Mbunda tima. Bala bengana ye. Bengana Simon Bidi alongona Simon Bidi. Bota sko ke moi si na biso na Simon Bidi bazaki a collaboration avec Mbondo. Yo kanga na zo ya na bi 2019 oza bofono tsko mutaye na décision. OK. Bomona sko ke manga bofono pour moi ke bofono lo bagana ye. Comme ça nga bena kota moi si. Yes ko bina lukana zo moi si bonga dana zo bina moi si. Ngana zo na da moi si na. Donc il y a un autre chose manga na biso maman vana na bobi ke ngana na manga sko msa bizalena. Ya nga pa olanda. Donc na ibi sino ke appel Fulgence a kangi masolo. Babi année au 2019 eza Fulgence. Soirée pendant donc Fulgence babi qui a changé. Bobeta Facebook Fulgence bon mon longi na. Bobeta bokende to soutenir ye. Masolo est vrai. Ba kosa biso trop na ba appel. Ba kosa biso trop to kosa mi trop. Bon baby si ba soirée à appel, bon baby si masolo à appel. Eza dossier egoya. Didé Mbondo le fait la bandal pene ya tuidi o yebinga ve okimaki appel parce que bomaki appel. Et yé pas salaire yiti. Ça sali noblesse. Donc yo ki ngwa noblesse pezali. Le sénateur dimanche bakuta na kuna le sénateur. On a bien sûr le mot mais la kitoko misère kitoko kene dimanche. Et pas le sénateur Didé Mbondo au CPLA. Voilà. Mais Didé Mbondo Fulgence abike appel à Zoya. Appel pe Zoya. Est-ce que au futa le 9 mars éviter Tokos